namo, kurera namo. Papa, ça l'a propre quoi? Ce que je puis constater est que 80% mibali bazala propreté. Oui, pourquoi? Hey, cela a commencé dès les bas âges. Tant au biso sobanda kokola na ba famille, on remarqué les mamans, les parents avaient toujours l'habitude ya kotina mwana mwasi ya sukolaka. Mwasi ya sukolaka tongo. Mwasi koki kolala te soka sukolite. Mwasi fasa la msala. Moi, si fois qu'elle est la plupart de nos parents préparaient toujours les femmes et non les hommes. Donc, tant que moi, si fois souko la katongo, donc c'est que mon bal à ta souko na 18h, 20h, ça n'a pas de problème. Yango mi bal ebele ba kola bongo. A koli que mon bal a sa salité, mais moi ça sera propre. C'est pourquoi j'appelle l'une des causes au même mibali ya bapoto bazaka na difficulté ko sala misala po ba mesana na ngote de les basages siko bo salitona na zokamwa baninga basala effort ba koma propre mais yo so koma propreté. Généralement les hommes sont trop négligents na domaine ya hygiène. O ko remarquer ya lingi mwasi azala propre mais ye monka olumba solo na lobi likambo solo papa boye bakateke bonyoko la basi. Yo lingi moi ça dégager sola bien mais yo moko ozolumba solo ya kechu enokeli mbula balati yango sko lobi nango à partir de 17 ndenge pesa ka solo wana baninga no mibali basala ba effort ba komata propre mais yo tu es trop sale oye bakate que même relation intime to rapport sexuel et tambola kana propreté omoni ba solo misusu ekata ka bato appétit omona mibali misusu ba dessous na ye nyonso ezalaka propreté joie sanglé aussi sous-vêtements sous-culotte so ba bimiseli yo boko pakata bino nyonso ekogata ko bimisa mwa baleine tongolo ata léviathan na océan. Pourquoi? Parce que ça dégage tellement. Solo ya mabe mutu moko ta supporta ngo solo ya mabe échange ka mutu imer yango mona ka basi bazoya bazo kima na yebi mwana mwasi moka solo bakena boy mwana mbali wana salité le kiming papa atakutu boloba ke mwasi fwa kipaka mobali asala na lobi na mwasi akoya na douche ko apangusa yo tango okosisa makamne ya douche kuna non ko banana una mine o remarqué mibali misusu ate lulemu na ye eza pembe tango zwinze teto broso tango o remarqué lokola ba fufwa poussière zo mana lulemu na ye sous culotte na yo fo kaka mwasi nda sukolela yo. Après tango kende poto bokomi ko swa na ponini olingi kaka mwasi ya uti musala bilonso bobimi bosongi 20 ans na ndako mais asukolela ba desu na yo papa zalaka propre ko mukula zalaka salité te lokola ba message mwasi nda sala ka nyonso na sous-vêtement na yo il faut donc c'est que na ko pangusa faut ko sali toilette mwasi nde fois pangusa ka sukola ka yo papa zalaka propre ko soki mwasi na lobi na yo bongo un mois au solliciter mwasi impolite sa nini ya nini na yepona lo bana bino ba papa bo sala mabe vous indisposez trop les femmes na ba solo bo dégager kawana propreté d'abord et ça m'a pour intérêt na yo moko saleté me makaboko non et sika salité zande sika microbe ya ke vandaka papa mi soigner na yo moko avant moi ça vraiment nous propreté na yo moko zala na nous propre ba papa misusu to ka tombo loboko bo na serve ya ma sasa mbese comme chocolat lokola elamba velours non papa zala propre mi soigner propreté et ça pour intérêt na yo moko mobali salité te mobali propreté na banzo comprendre au prochain numéro. Bye. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou, toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous.
les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko Yamoto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu.